merci na confiance pe na fidélité bo konsa toujours ko pesa biso na Congo Suisse ba bien Congo Suisse la chaîne oyo toujours to kitaka toujours na ba événement ba bien awa to za bongo na njili na matanga ya nono chaka bo bien nono chaka kufa ki lobi dimanche na 13h lelo biso to za awa to eloba to etala tala toujours famille pe to yeba pourquoi nono chaka kufa ki pe pourquoi cause ni ebomaki est-ce que président Félix Wazeko a négligé ki deuil na ya négligé malade na to négligé binomo boyo ka famille nenge ba koloba malgré tout moi ko boya koloba eza mais tout ça toujours dans musala biso ya presse ndenge za toujours to lobisata moi mais quelques membres famille atiki pe 5 bana moi na pe liboso loba po msusu bazana Angola na pesa ka merci na masa na ngai grâce Kanda na Belgique Noël Kitoko na pesi bongo Kadi qui s'est mis aïe la perle rare na pesi mbote Christian to kota déjà na 4 citoyens ba déjà ndenge to osala musala toujours à suivre. Mon frère ya non chaque vraiment to kana nous non chaque si akoma na ta o yakoma na to mo benge mo wei ele ka kino ndenge nini ndeko bonjour ngande ko prince to ko bata kombo bon crâne ouais crâne bat bota la biso bazan pour ça ba yeba tout ça on a résidence place non chaque to ba ka kolela ki pe place zalaki trop posé pour la famille balonga pour la famille te to yi a sangwa mawa non chaque atiki biso et ça m'a passé ma casse to banano yo nanono chaka bozana ndenge nini pe cause je nono chaka akufe les a cause ni bon nanono chaka to ba mama kutu na leki donc yo wana kan fa na do makila o ngana na ngo yango chaka zana donc c'est qui mo bové a comment na problème ya miso la comment na problème na miso to binga ka ko landela mambo tamo ndio biso to ketina l'hôpital minene na l'église simbité donc ya un seigneur qui bazon savait na palin tilelo malade miso comme so AVC yango mivel bazon savait na palin oui est-ce que traitement selon yonde konaye parce que makile moko traitement nous la traitement normal bon traitement pour notre traitement normal donc to lembi chaque année le moteur au sein à batu basala to sala ki bambongo bimi donc to sala na ono so sein à batu basala so autant atika ki biso lobby dimanche ils avaient précisément ba hernie ne pe na hôpital ni bon j'espère que on pe na répétition la répétition bien j'espère qu'ils aki ba 14h30 à 14h30 ba lo na na palin ba j'espère ba 15h, 15h20, tu vas quitter la mort. 15h20, tu vas quitter la mort. Ton drôle, il pose artiste et musicien. Ouais, on appelle artiste et musicien. Il est tout animateur. On appelle animateur. Habitant la benda bilili. Qu'est-ce que ça va quoi vaja. Qu'est-ce que ça va quoi ça na Kasavubu. Si non, il vient de télé. Ah ouais, na vient de télé parce que depuis mon orchestre moi ça va comme siko est-ce que tant que chaque artiste est un peu belle participation et mes camarades et musiciens est-ce que zalaki ou bien le groupe n'a place en qui évolué par président Félix Wazé quoi bon normalement non ba que bon laisse ngabo na tout est donc ce que le monde a mututé na malade non chaque monde mututé le ba que monstre a contribué qui va bon maman mututé sur la malam fond du mango moi a contribué moi a contribué qui na maman mike yebika mais la même nati na sukate mais maman mike monstre tout le monde est-ce que ti malade comme la qui a ça na culture pays voilà ala kan culture pays parce que maman bien mike monstre la ndela gezani ti ba makambo nini parce que eko bimape non ngala no pe sa famille mbongo famille allié ba mbongo yango négligence ekota qui par rapport ba lobi que monstre no pe sa famille mbongo famille allié archi fort il y a le ba normalement isaki mon ami souvent on a bien moi ça contribue mais à la norme na sukate mais à l'artiste parce que ninga landa na sukate famille ou mon a un peu de négligence ou bien à cela qui est essentiel à ça non le ba on a bien dans le beat même qui est bi on étant qu'il est propre il y a on habite bon mon a par rapport à qui à cela qui est négligence ou bien à négliger qui nous artiste na ou bien à cela qui est single qui ça à cause de la négligence, tout ça s'appelle négligence, les acquis et tant qu'il monstre qu'on évite. Mais tout le monde a tout dans nako, tout coûte presque la biloko ya kotumba, tout coûte ndenge ba maman ya famille ka ba lobby des ordres des acquis à lobby
yo moko nano olobi na ndenge ni par rapport eza bana quartier to bien la famille quand tu vas ko tumba biloko bon des autres maintenant par conséquent eza ba ami ya grand frère ba oyo bazala na o baza ba musicien te libanda ba musicien ba tumba biloko sko palin ba tumba biloko presque mingi non to bana biloko na oya biloko non ay mon envie parce que ba biloko na epina oyo zaka na ndako ya nde ba tumba so bilo mo ezaki na kati ndako bon ba munyo ndenge nini parce que camarade monsieur esukaka ekotaka tina ba chambre même mingi esukaka na palais ba rythme makine parce que ba koti tina pa ba ndenge nini oza biloko ya moyi c'est que mutu monta la kisa bango na bozo o ya moyi bozo o ya moyi bon par conséquent na ko expliquer l'esprit bango pe bazaki pina ba ko ba pinate ki ya biloko moyi mais biso na famille to ki biloko moyi ndezike belé oui, je suis belé. Soit bien au programme ne bobongisi par rapport au que artiste a tiré sur lobby, mais les autres à lundi, pas qu'on fait le lobby dimanche, les autres à lundi. Soit bien au famille nano. Message ni bro lancé pas bateau, bah ya mi batumba qui bilo lobby, pas fanatique na nyonso oyo. Bah linga kaye petit, le lobby continue toujours linguer parce que bah artiste va œuvre le bara toujours. Oui, c'est d'accord que photo ça là. Vu azana morke. Ami chona programme ya note ana organise mon cassette na bachino na chona to tu programme te vers faire le lobby le lot de deuxième jour et c'est na fo famille vanda te bani to sala to pesa bato pour programme boost mate fo maman azam mission mais maman eza maman bafa ya famille nabi ki orchestre elandela ba programme nango mais famille non peut faire sala oyo ya tant que famille yango ni mte pesa jour bango ndi ba bakolo ndeko bango ndi bakolo mwana ba pesa biso jour que oza que moya akobima yango na so message niko lancé par président na Félix Oazi quoi pe président mususu ba pe bando c'est na travail na bon message na Félix monstre ngana na bien encore koko yo mto oyebanisa biso na mboka oyo petit non chaque animateur oyo pesa comme dictionnaire donc vous avez pas président Félix pardon non yo pesa ko bien wana non chaque pesa comme dictionnaire Félix Oazi quoi président na biso mta pesa biso comme dictionnaire mta pesa vechaka comme dictionnaire oyo générique oyo bimi na nicho bomba mosina eza base bina ya mutu ya vie comme tel vers à la guitare yango monique ba partager ba animation avec pa ya base générique na bomba moi sinon ya générique avec to pesa mon chance mon monstre aiba kaka ke misana e ada souhaiter atiki biso aiba nini ya malamu akosta la po et so paete o se sopé et ça fond. Merci. Parce que le message nous lance par baba fanatique nous so pe numéro contact na yo parce que ah to continue na yo moi na mobile au pe le numéro téléphone peut-être ba fan na ba ko benga ba zo directement. Le message nous lance pas na bango. Le message ka ba fanatique tout balinga chaka. Mitema na biso mitema na bango ezala ya kita dictionnaire article biso so qui pena asola na bango bien ceux qui bango ba taki bien na vie. Baya babangelo te to sangana to la même morale. Ça va numéro contact na tant que membre famille. En contact na 09 ba 7 mesato 27 48 mon numéro. Vous répétez 09 ba 7 mesato 27 48 mon numéro. Merci vraiment de votre équipe. Biso pe presque au tika binoté parce que non chaque azala artiste moi mon mais ba œuvre ni roloba toujours depuis que tous ça toujours ensemble en famille donc ba mes condoléances belé quand on panza presse. Mais merci on a passé une bonne chance pour ndenge bo landi biso. Merci vraiment de merci. Ça va wana tozayi bon tozayi la bongona frère na ye moi maman leki babi bien non chaque azayi grand frère na ye ya makila bino mo ki ndenga lobi to tambola toujours toza susu moi quelqu'un ndeko o ba pesa la susu par rapport à liwa par rapport à disparition ya artiste amene non chaque
il toujours on a c'est par rapport à l'animation na culture pays vite aussi le président Félix Oise quoi papa aux akamuter malamu donc ça là toujours quoi kanenge zalaka toujours en angel babi bien tole la toujours na ba obazole là tu es en cadre résidence quand bomona tout ça bien toujours na cadre ya Congo Suisse TV, merci à mon boss maître John, tout ça toujours ça tout ça bon on a moi na liboso non chaque artiste musicien oyo animateur auto tikabiso par rapport à qualité à musala naye yango biso ma journaliste tout se déplacer chaîne Mobimba Congo Suisse Christian Paparazzi na sima caméra tout ça bon awa tout solo là na le nez ya non chaka maman bonjour bonjour oui maman to ba kombo na yo pe si biso za mwa liboso est-ce que c'est vrai aux mwa liboso mais to ba na kombo na yo kombo na Kevin aux mwa na liboso na chaka oui moi liboso na chaka Kevin est-ce que vous expliquer biso papa a umeli na maladie wana ndeto yo qui a sali combien des années pe ba difficulté za ki na maladie ni yango memena liwa ou bien ba moi ma négligence ou comment yazaki na négligence à telote pour nous so bando sele hôpital bakei l'église bakei nyonso o senga basa pona e basali nyonso mais asali 4 ans na maladie tino le lope nde tozangi ayo kufana mais ba négligence qui était pombo bando ya nyonso senga basa pona basala kyo nyonso esenga basala pona ye basala kyango parce que mbongo wana odi mbongo bandeko ya mbongo bandeko ya na mtanda tinda mbongo famille kanka ou bien orchestre n'est pas président Félix Oise quoi non orchestre pas Félix Oise quoi to ebité na ba camarade mais pour ba camarade même subanda ko kende wa biso to yebi angote mais biso o to non kende wapi c'est pas ndo kende pa na ye wa biso n'est pas président Oise quoi président biso to yebi angote mais o biso to yebi ezaki ya na mta sa nyoso pona leki na ye mtatie maboko azate ka yana yani mta bandi bande litile loko mabweza ka yani mtasala tout bata na 4 ans soana butika le monata membre moi orchestre ayate apesa bini tant que famille bon membre orchestre ba yaka kala mais siko to mona abonté ça fait dans combien des années n'habité pour non n'habité pour bena mambona na landela ngote Mbono landela ngote vraiment so lobby papa atika gibiso na habité aux amants à liboso aboti bino combien biso boti so to za 5 mais na 5 wana 4 bana ngola a na zaka ngamoko 4 bazana ngola a ozaka yomo baza combien de bassi combien de mibali to za 4 mibali moi si moko 4 bassi pardon mibali moko mobali pe azana ngola mobali baza ngola parce que na bino nyonso eza mutu alanda linia papa eza mutu mo alanda linia papa par rapport à musique par rapport au yemba azana te mais dès que biso mobali ko bina ka mais biso pena to sepela pena na ngote leki na bino mobali abina aza 4e ye aza 4e aza 3e na biso bino to wana na maman moko ou bien ma maman différente nga moko et pas maman biso na papa biso mais papa na moi si mususu ana bana 4 wana bota bango maman moko bango nyonso kanga monde na bota na maman mususu. Merci Masco message ni ko lancer pas ba fan ya papa pas lancer un message moi non pas président Félix par rapport il y a une botika ba mon présence na été au sa président Félix Oise kwa nini nebi elo na ko ebi c'est te po moko o mona pesi déjà ebi pona ngana ebelo ko lobati ngamo elo na ko lobana été elo pona nebi te président il y a place au papa na sa musala mon message moi par rapport ndenge pour toujours soit ndeko ndewabi bon qu'on néglige te yebite mais présence na ye à mon angote yo pour le but toujours présence il y a président Félix botika la mon angote on a un message ni par rapport à ce que liwa ya papa c'est pas na ye tant que pour on mettre un orchestre na ye malgré tout 4 ans de maladie mais biso to yeba que toujours pas papa pas Félix Oise quoi on a un message ni oko lancé par président Félix nani loko lobana ete
eloko oloba te par rapport ndenge botikala omona ye te omona kaka message yango lancé na yo aza muntu wana ma mosusu ebele esengi ye moko azala asala mais eza mpe na bato mosusu oyo ye moko mpo anda kotinda so mpe banda koya so mpe banda koya te ba biso toyebi te e mpo na ye mpo na mona tikala komona bon te kasi te ndenge ka banda kolobaki bato ne mpo kala bato banda koya wana biso nga mona azaki na wamonaki te banani baoya bo mais lelo baya liso te namona bon te ntango banda koya banda otika mbongo banda yaka présence ya pamba okoma so banda otika mbongo banda otika ezalaki combien nayebi bamonta bambongo na bantu banda koya otika nayebi bamonta bambongo na bantu bato banda okutana nani banda okutana ye mona bacamarade na ye so bayebi bakuta bacamarade mpo bacamarade ne banda ozala trop bacamarade ya papa banda ozala trop oyo kuna mpe na kati ya critere oyo bayebi bango ke bacamarade ya nono chaka baza bango ye bongo bayebi savoir asi nayebi ke matanga oza na souci par rapport kobungisa moto aza très cher azalaki très cher ezalaka facile te vraiment message nini relancé mpa bafanatique na ye nyonso ya mokili est ce que babenga yo basunga bino to basunga bino te ou bien mpo bana atiki boza 5 oza yaya liboso charge ya koencadre baleki etikali epa na yo par rapport yaya liboso ceque message nini relancé mpa bafana papa nyonso mpe numéro contact na yo opesi bamo bayebi ke ndenge chaka tiki bana esi mpe da tolobi ke bana baza 5 baza ebele nalkenga na ya liboso nana mingi oyo nakoloba te mpona bango bamo baomonaka nayebi te so nakoloba nini mpe naozanga meme sina maloba nakoloba nakolanceka message par rapport bakobenga mpe à travers numéro na yo moi aide par rapport à matanga moi évolution ya baleki mosusu parce que yo moto atikali na charge wana yango tozo insister vraiment ya Christian Paparazzi nayebi te so na bamabe yo moto atikali na charge wana vraiment donc esala bien olancer ma message mpona bango mpe numéro contact soki babenga mpona aide numéro nango eza 085 00 499 45 pardon bandela 095 00 499 45. Merci vraiment toyebi ke eza matanga na biso azaki papa na yo mais akomaki da papa bato nyonso déjà donc tokoya ndomo na biso toujours souvent par rapport toyilakisa bafana na ndenge matanga ezoleka. Ça va, merci. Merci vraiment. Merci Christian Paparazzi de tout chose abongo toujours na mona liboso ya nono chaka bocho mona ye tous api mama awa mama pa lo baiki mama kimiso ça va to tambola biso libanda bande ko mso boyile ba loba par rapport bikaka ya liwa ya artiste biso munene nono chaka ibisa biso na ntambo yoka ki akufisa ki bino ndenge ni c'est là biso va passer makasi pour total la vie nga belaki et puis vraiment la maladie makasi et puis c'est va passer pour tout le monde venir d'ailleurs puis c'est biso va aller passer tout les lèvres makasi fort. C'est nous passer est-ce que babi batumsu bazo besoin négligence ya président oaze quoi par rapport ndenge musicien na belaki ye atikala ta ko mona na bona vraiment tenir te ceux qui au lobinen na au lobinen je peux la raison pour moi c'est pendant bana faire belle moi ça tient comme la noté tout le monde musicien moi pété ah ta la chaka ah na ndenge mabete quoi tout comme un collègue na o bando beta orchestre mort ata yaki le monde na pété tout le monde mutu mort té tu le mutu mort té tu vient belaka va na palais ni faire belle tout le monde visiter moi té aya ata la chaka ata nani abita pa wazo quoi tout le monde woté mais orchestre mususu pe libanda bayate ata moment té ko ata la chaka ata ba collègue na ye aleki na ye na seda kapo batikala pe oyate ni ci mo capitaine ne pour ata ya ne ha ko ata la ya ne mais ba collègue ni pour supu ba ko ata la vela ba o ne la belaka mais ils ont une orchestre on a vu qui ya wazo quoi ata mutu mote atikala ko ya awawa yoza membre famille bien mona quartier ka pi petit na ya kati donc pire petit na kati ya pene vena na motamba na ye to sa ba parcours na ye pene vena nga penande ce message ni relancé par ba fan na ye nyonso malgré toi Kofi le message ni relancé par président Félix Wazoko parce que biso de yebele toujours kana culture et biso le message na pas Félix Wazoko wa ku faza musicien na ye pour la bien biso et ça biso bientôt mettre Félix Wazoko pene ayana njil abeta na kese abeta na bemana na chaque addiction n'est pas un musicien na utaki pa na ye abeta pa na ye ci abeli ezama kamula bango kese ye penande fo aya abeta bitumbeza na wote déjà des alaté
na mabepe ezala te oyo eza njili na bitumba ezalaka te njili tozala honnête njili tolingaka mingi bilamba njili tolingaka mingi soit tolingaka mingi miziki esala biso bien Félix Bazekwa aya abeta mpena na matanga shaka mpena nde okese mpena ya obeta mpona njili mpe ape ezala bakese mpe ekobeta mais numéro 1 eza nano ye mo monstre fo aya abeta. Ça va matanga ngo corps bochango na morgue nini te corps nde eza na morgue ya chinois na 7 quand eza na 7 na morgue ya chinois so ba fanatique na yinyo so web sabangoni te ba fanatique obalinga shaka baya na bango mutu obalinga makasi aza suute da akufi nzambe mtapesa ye mtazwa kaka ye mtapesa ki pe mtazwi oyo alinga shaka oyo alapesa matanga shaka aya matanga mbulu ekozala te bitumba ekozala te elona to ba ate oyo ta njili njito linga mi bilamba to linga mi bitumba te na obinji bolinga mingi bilamba so to tali ba biloko ebele bana njili botumbi biloko par rapport à perte côté na famille oza manda bana njili te so bi bana njili c'est trop dire za manda bana njili oza mamune ba petit o bazaki na ye ba 4 bon ni besa la je oyo so tie bana njili e ndenge njili mobimba ezali ba petit ne ba utaki na distance o bazaki na tane na ba o bazaki na ba te faire wa kufi ba ndo besa des autres ya njili te yanjilité so petit njili botie de quartier mobimba a yanjilité ezali ba petit ne o ametanga na bango bazaka 4 o besa la je nani na banani o baye ba bimbo bongi o eza TV to tanga komba mutu mo te ba lobete biso biso zaki te to yoki je veux tanga komba ende to te ka bango ezaka makambo mutu ko faire jeune aza musicien une réaction ni bo salitant bo écoute tableau rézik réaction ni zaki tant que tableau rézik c'est la passe parce que la passe pour tout le monde peut ça c'est même pas avec jeune garçon Koufi ezalaka soki jeune Koufi et ça mwana ka boy to ba kina Congo to komisi elo mo ezaka anormal to komisa normal ezama kambo mais le koya et je la souhaiter. Merci Ndeko. Biso pe presse to tika binote to lemba binote to zana bino toujours parce que azaki artiste moko ou azaki fierté mboka na biso tili ya libanda. Que normalement adam c'est monene. Adam c'est monene. Tout ça regarde ba musicien baya tout présent Bazekwa aya abeta concert na matanga ya shaka to mona te mo sependa aye abeti akepe aoya abeta amona matata te amona pe bitumba te et ça mate ele mo expliquer le mote ezanjili njito linga minde bilamba njima ba bitumba ezalaka te so be bato oyo ça déjà awa ezalaka ki 4 personnes yezi te bato babanga te bitumba awa ezate bibi awa bosa mambuti to za l'aise boyambi biso tranquille donc famille mo boyambi bosa calme ezanjili tu sais que tout au balinga shaka baya Jonathan obima bazala ba mona mamenge salama pour chaque azani matanga monene aboka ebele et bato bayebi ezali te batanga shaka bacha photo te tu sais mutu da secret na on va vous appeler mama ya ngwele suka na cri yoyebi tanga comme le bamboa marqué bile shaka boka babilenga est-ce que tu veux attendre moi long na mushaka boka na nenga seka bitwa est grave bilenga ko comme le bamboa kando na chaîne ta shaka za gandi matin mais et puis c'est la place pour travailler là chargement à l'eau et puis il y a partout dans le monde entier ça va expliquer parce qu'il y a des poteaux habitent dans l'Olympia habitent dans Zénith habitent dans Saba Menene donc c'est les Félix Bazekwa aya habitent à conseil de mabele bénéfice de moi le roi bénéficiaire hein tu as bénéficié de l'épée mais même qui a joué qui m'a qui des poteaux avec la camion l'épée à comment vendre qui à comment vendre pas l'épée ndako na moko bakambo moko na mwasi na bana na camion na vient monsieur arabe le fils arabe camion moi aux alaises au lieu bien bato ba yeba vient monsieur arabe wana autre monde appelle moi on est liboso de solo na moi on est liboso mais moi liboso to monde que par rapport on est papa Kofi et donc ça m'a très triste vraiment habité message ni ko lancer pas bato oyo balingara no chaka par rapport à banu no chaka tiki Muti par rapport à bato balinga na chaque dictionnaire ni bato ya munene abinisa monde bato balinga ko on va rapport à bawote baya babanga te obi besoin wala mo ya liboso wala mo ya asa ko na souci avant bruyement jamais à refoxer acha ba planti acha ba bini ba papa na nité état de gelé état de côté ya souci ya tata na kufi pour ba azaba bete pour apete da papa ko pete papa la vie o za nécessaire était ya rejeter donc écouter le temps ou écouter les liés afin de souci jamais avec ça à chaque côté face à une sortie face à une sortie de bonhomie afin de souci à de papa mais dans le but déjà et tout c'est ma casse on a c'est là bateau on va donner ça conditionner baya ba cha produit ba cha de ciment ou tout baya ba ça va beta baya ba beta peut dire que l'équipe a comment dans l'idée
Boudali comme leader et puis Azalawana bon même de ça baliki na comme leader faut tant combo na ko na cha za baliki de aussi peut ça baliki le capitaine de l'équipe c'est dit que mbala ya madum tabini Simendi lokola ya na ye obolinga Cédric Angela Chaka boya obolinga Chaka Angela Cédric boya mambe belé et ça la mais puis c'est quand on dépasse. Merci merci vraiment de Zaki na toujours to PC mais to ya to bito to insister mais to le mato to ando ya toujours kaka par rapport évolution artiste c'est ça pour ça matanga o ele kan organisation moko o mérité na combo na tenu tu m'attends la première na chaque dictionnaire les amateurs mais ils ont plus que papa Félix Minso maintenant na chaque dictionnaire ils ont plus que papa Félix nous tu na chaque dictionnaire pour le ça les aider à mkier ya facile mais qui biso boto TV ba on a la salle TV et c'est une fois aller na terrain où on mon po bato ba osala et c'est ça la c'est ko buka la paix les TV ça fait la lever la salle TV fa lever na terrain ba che ko dulu wa musicien ça na caisse mais a wana a procès ba beta pourtant de faire musicien ba tout au même dans ça théâtre mais soit kufi moi de musique et ça ba beta musique a concert de beta parce que tout au aller à l'isao a kufi on dit c'est fou de ça il faut de aller à l'isao. Merci Nego, merci vraiment. Merci de la participation, tous toujours dans ma tanga et donc Nabi et tous toujours ensemble. Merci. Ça va donner, il n'a pas ça bien fort. Mais c'est ça lui, on va donner tout ça là. On doit se battre pour le capé va jouer, ça va tous gamba la moko. Nego bonjour. Bonjour mon frère. On est en résidence à non chaka to éviter pourquoi banani par rapport à Liwana. Bon, en tout cas, toi on a cassé fort. Ah, on a fait un biseau. Véo en tout cas qui play hein le solo la bien à petit en tout cas pena véo alina au moins pena passe à petite bon atiki biso pena na passe moi nous fa na yende ngeni na quartier na quartier ben tagina pena l'aise hein azagina mutumio so normal koza na ba petit mikie bon sikokola tozala pena bien na véo ba bino bana quartier bo tumanda ku boyibi wa mbongo peut-être na ba ndumela ta batina batongo bon eloko mo ko sanga passe omoni na ba tumsu bali ba rezonner te ba ou basani kamba boy et ça pendant tu vas pas si fort bon biso peut la vérité bon tu regardes tu ba tumbi parler ba ve ba ni tout ça alors bon et ça là biso pas si fort surtout mon ba tu on biso de niveau to kanga bango siko mais aussi longtemps bon maintenant le président Félix waze kwa na matanga na maladie ya vena bien quartier ndeko na bien quartier mutu na bien quartier lek na bien quartier moi na bien quartier est-ce que na ba moment maladie na présence na bondo monango bon moi na tsara mon avete pendant 4 ans et demi au vieux à Beli au moins ta présence ya mutu mo orchestre était bon ba misusu paraît qu'il na okara baya mais na mona bango te no na mona bango te alors bon nous le bezate mo va ver waze quoi ayebi par c'est lancé un message pas naï parce que tout à la biso en tout cas VLB aza grand maman na artiste amone na kati mboko musicien na o pe ayeba na makasi voilà non chaka VLB ayebi par rapport ningi maladie vie continue qui te na ba niveau V adai bon biso be to sala awa presque to sala mais to tso mona te biso be to zana bien toujours na matanga voilà et c'est pour la bonne to c'est pour la makasi fort ce qui ba rozala biso be to rozala hein to rozala mais en tout cas na tso mona pena va se quoi tawa hein na mona été bon ba musicien il paraît que no ki ba moko ba ne ko ya mais attends moko pe na mona te par rapport bon mana ki na ba boulot na ka ba retard bon na wa ki no ba musicien mo ba ya mais to tso mona bon te tindevé maladie ne continue makasi attends moko ya quitter en tout cas on peut savoir message na ba musicien na biso tous ala na bolingo hein tous ala na bolingo ils étaient bolingo ala attend bon mona na boyi na kaya maladie pe isinga ka fobo ya kaka kotala muninga ve pena en tout cas souffrir fort na maladie a souffrir fort maladie en tout cas na osimbe no singa ya nzambe molima ve pena fanda na kimia pour ve azala ki bien na batu mais bango pe ne bazana ne na zolo ba bazoyoka bino ba masa na ekuna na kati ya kitira bozala na bolingo o bino botikali alors so muninga zana mo likambo singa ka fubo betaka to boya kaka eza teke na matanga tant muninga daye boya kaka bon message wana on peut s'abonner sur les ala rapena biso to ba na quartier oyo to kolina fait ensemble alors bino pe boza ba musicien to lobika te lukambe ko lié ki bino ko la bino te bino pe ko la bino esenga ka fubo mon saka présence avec na matanga boye bolati kitoko wela mituka na bino
parce que bon Ndoleman alors na osengaka ke non bolingo zalaka bino bozala qui na vie bien na kati ya kritira vous allez bien en tout cas vie on a so mort na bino zo mabe na oboya. Merci Ndeko Debide. Nous allons toujours ensemble. Merci pour la participation. Christian Paparazzi, tu continues toujours à rendre Zalaka. Babi bien, Matanga, Balela toujours. Na bato bazolela, na Prince K, le parfum de la presse, na ceux qui n'en a vraiment par rapport, il y a message comme la Gibson, no chaka, fakil lobby dimanche 13h 14h biso lelo na tongo to déjà awa parce que aza artiste a CP Sarabiso na ba crina belé na atala buto na animateur tenga na bloquer le bino yango mena yebi ke moi be stray na yebi na kitira peu boyo quand toujours merci à mon boss maître John babi maître John na kata Suisse wana vraiment merci na maman Micheline ma papa maître John mon boss j'étais sali en direct là où tu es vraiment ensemble avec la famille donc ici on travaille toujours Prince K le parfum de la presse tout ça toujours ça ndenge zalaka merci toujours na ba fan na biso nyonso na ba abonné na biso nyonso pe ba fan na chaque peu ba tout oyo poza pour ça boso na famille boki deux personnes ba pesi numéro moi na liboso Kevin a pesi numéro pe ndeko na a pesi numéro na bo benga bo hésiter te so bezu bango te bengi biso na numéro na biso wana et ça là toujours bien numéro wana vraiment oza na rouge wana bo bengi tu oza directement ma ba membre na chaque peu so to yé boyoka mbala moko message na moi comment merci de s'abonner belé toujours à Ningezalaka merci à Christian Paparazzi na ma caméra merci à Congo Suisse à suivre.